ba fille ya théâtre bobanga makambo te hein okukela mutu mutu abengi yoka même pas 10 minutes okomi wana mutu oyebi te omona te oyoka te abengi yo oyembango ka pe mutu wana même jour okela na ipe pongi bobanga makambo te hein comme si mon kilo était binoka te ba fille ya théâtre bobanga makambo te tout ba soni wani coup de foudre hein teloni andeko yango bo buka kama be yango bozo buka mabe oui bandeko bozo buka bo fini par kosambu sabino parce que bino moko aussi bomi ko bipe sa valeur te ta lelo o bala ko sambu sayo abibiso ko zaka ndoki poni no oyeba ka muntu te bote yama ka te ba conseil mo zaka ya biso yango bozo zope bo yoka mo. Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Bande kotoye poete makambo eza. Toza bongo na film na biso bongo démasqué. O to mona ki biso de mam sa kotaye déjà mon extrait. Ya film o to so mona ke ekoza la grave. Film ya bande ko extrait ka pa mali na seke non. C'est abissalo a mystique. Mystique makasi bande konanga. Donc ils ont promettre comme d'habitude de la qui makamba bien pensa Isa ka ndeto misala ko trabon na chaîne biso si la bisalo officiel bande ko to sengo aussi bande ko ni surtout oyo bolinga si la bisalo bande ko osaka wana pona ko soutenir si la bisalo ainsi que bande ko nyonso oyo bayaka bongo pona ko soutenir si la bisalo toli ko senga aussi soutien ya yo abakuk yo ndeko nyonso sepe on peut abakuk te mais osepela kana si la bisalo to senga na yo okelo ko pesa force na bande ko na biso pe ba soutenir kasi la bisalo donc otala kuna na chaîne ya Zuma Tumba akota ki filme na ye tout nous la biso surtout film ya Zuma Tumba et que ça la bien tonton arrivé qu'on a pas aussi à côté ça film et c'est pour ça que déjà des koyo pe zongi ba film il y a oncle la biso Hervé Lesai qui est de rota ba film tout que nous repesa mon peu et que ça la bien makasi bande konangai bandeko nzamba za malamu nzamba za bolingo ndika na ifsa abino nzambo atika ate to mona nzambo combien zo contenu ko sala na via ndeko na biso si la bisalo to comprendre que nzamba za na elongo makamba bien zali to ko sepela bandeko ya minene ko li bongo ndeko na biso na mingolela ta mususu ndeko zana oyibi na minga ngolela tenga na mingolela mwa maso monyo yo asa comédien aussi ngapa en tout cas na yebeki karaté na yebi karaté aleka mingi pa na Bellevue TV ngapi na découvert que karaté mingi te mais actrice mon pas joie na bien alinga mingi ko sa ba théâtre na français et tout a fait mon bien bandeko eminye bimi to mona ki ndeko na biso nga mingolela amo na sauté prema oba yebie bébé qui aleka aussi na chaîne mususu mais na aleka na si la bisalo officiel mais aleka ba chaîne mususu mais ba mona so na mingolela te les gens aussi se poser des questions akenda pe ba to ba ki azana zemi yo bona boy et yo kana raté et bongo lobika to mona lobité avant-hier mikolo to le kato moni na mingolela na TikTok na a publié ba image à zemi na a publié qui a beauté et tout ça et ça peut bien ba o ba saka ba fan na ba sepelia na mi a beauté et ça va toujours bien ko ka mutu moko a beauté ça ka malamu makasi ndi ba aussi ba sepela ki ba ki en tout cas c'est bien ba topesi ba félicitations na bango tout le monde qui en tout cas eleka ki bien. Et tout le monde a kabwe be monsieur bandi. Be monsieur comme kokota, be monsieur il a accepté ko na mingolela ndoki, na mingolela basa théâtre, ba fille légère, ou a kosi mobali, abona makambandi ebele. Makambango ebandi ni
mobali ya Naomi Ngolela obomoni oyo oyo azalaki mobali ya Naomi Ngolela abala Naomi Ngolela abala ye ndenge ni bandeko na ngai mobali oyo avana na poto na mboka Allemagne azali na problème na mwasi na ye na poto na ndenga solo bakabwani mpe na ndenga solo ye moko aza koavouer ngo alobi ke ye moto asalaki mwasi na ye mabe po akendaki kolinga mwasi mosusu na Kinshasa oyo ezalaki Naomi Ngolela te mais mwasi mosusu alinga ye mwasi mosusu na Kinshasa ye vraiment areconnaître ke asalaka mama bana na poto amabe ntango sikoyo akomi na Kinshasa mobali akendaki Kinshasa awa na mwasi bakina bango na instance ya divorce ya ndenga solo ake Kinshasa akendaki Afrique po akutana na mwasi ne mosusu wana ya Afrique ntango akomi avant ke déjà ana poto papa oyo abandaki kotala ba théâtre amonaka bongo déjà Naomi Ngolela pe asepelaka na Naomi Ngolela ntango akomi na Kinshasa ayebisi na oluka fi mwa saka tete na Naomi Ngolela bapesi ye numéro abenga Naomi Ngolela parce azalaki Naomi asala même pas 5 minutes soki 10 minutes akomi esika moto azalaki akomi wana bafandi bakutani basololi balie bameli ake na poko yango Naomi azongi lisusu balali ensemble bolingo ne ekangamaki yango wana mpe bolingo bakontinuaki nango bavoyage ensemble Congo Brazzaville mobali kutu avoué abika azalaki na mbongo te mais Naomi kaka o accompagne mpe mobali suka aki Congo akotaka na nzela Brazzaville akei baketi Brazza et tout bakende na nzela bwatu bazo ba risque po mobali na mbongo te mais selon mobali Naomi mtade ko s'attacher na ye bakoti na nzela bwatu ti na Brazzaville bakenda kuna bafanda ti mobali azonga ye poto bolingo pe nde continuaki bolingo pe kangami ti ndenge mobali ope aye ko bala Naomi Ngolela donc Naomi Ngolela ki femme mariée abala coutumièrement mobala pesa biloko nyonso mbongo biloko nyonso abala Naomi Ngolela abala e bandeko nanga dans le silence eyebana te Naomi pe asalaki sakata te apanza te mwaka mutu moko mtamwana na libala na ka Jorvi donc Naomi abala dans le silence total c'est mobali kobala bongo na silence total parce que Naomi azaki mobulu Naomi azaki mbale misusu Naomi azaki même ti lesbienne donc Naomi azaki bisexuel ando linga bana basi comme bala mibale mais mobala azibongo a accusé encore Naomi na kindoki que Naomi Ngolela l'église bakanki na sorcellerie alekaki délivrance pour na sorcellerie. Donc yami nene tomoni papa la biso oyo abimisi sur Naomi Ngolela mais abimisi encore Naomi Ngolela tant Naomi Ngolela a publié makamba zemina ye tomoni papa la biso ya Allemagne oyo a telemi pour na ko bimisa aussi mabe ya Naomi Ngolela ezaka kazuwa to pasi to ndenge nini. Oui bandeko tozongi oui tozongi kana ambiance wana ya minene zo konni koleka toujours là. Si la bisalo bon na nzembo oyo ya bienvenue succès ya libongo si la bisalo challenge zali ko continuer et na profiter ko pesa merci na bandeko nyonso oyo bazaka bongo soki mère de jugement babonika notification à mère de jugement bayaka na pona ko tia bango linzaka bayaka na pona ko tala pona ko pesa biso force to yebi ke sambi no pe mawa trop quoi na moni bongo patou MP tata matumboli na pesio merci tamba pambolo siko zali na moni bongo mama Tondo Solange nzomba pambola yo na moni bongo ndeko nanga Magi Yolanda na kati ya Washington nzamba pambola yo lisusu koleka na moni bo bandeko na ngai nani mokonzi Yesu nzamba pambola yo na moni moko Y Abakuk TV nzamba pambola yo na pesi aussi merci na Belinda Mapwesa nzamba pambola yo Ines Kael nzamba pambola yo tozana pona bino bandeko ya minene encore ezo continuer kaka na ndeko na biso Naomi Ngolela oui motoboli mobali aye ko exposer Naomi Ngolela pe ipa fanda ikimia te tanga ki ko mobali ko exposer ye po su aye ko exposer mobali ye po si aye ko loba nani o mobali azali ala kisi ke papa na biso aussi oyo papa na biso oboka ko mona e welo ala kisi aussi ke papa welo ambali moko za bien te
alaki sindinga badai ko betaye mobali moko très possessif mobali moko abadai ko respecter ba famille ya Naomi te a respecter ka surtout ba parents ya Naomi te afinga papa afinga mama atia Naomi ngole na ba problème na famille na bango azaki soki likam akikoloba ok tonga mwasi et po bandeko na ye et tout aki ko tonga ndeko et pas ndeko donc amimeki aussi désordre na famille ya Naomi Ngolela pe motema soki pe sukaki ye amona eki akoki lisusu te ndi ba ko senga ke bakabola libala wana même ba parents selon Naomi Ngolela ba parents ne balaki d'accord ba biki libala oyo il faut ekufa parce que balembaki ba rapport balembaki makambo kili balembaki bokilo na bango oyo babiki non libala il faut ekufa mais biso papa akizwa mbongo na mais malheureusement mbongo ngo tilelo azwa ngo kakati et papa na biso aleki na émission pour nako ko exposer Naomi Ngolela bandeko to mona kalikambo mingi na communauté na biso to ebite soki to koma opekisa mibali na biso apoto wa batala so théâtre to ebite papa na biso na a comme ko se plaindre na basi théâtre ba mabe et tout ça nini yango lobama te na ba fille ya théâtre oyo bibala poto na ba yoka te to boyite baso sala théâtre ba ka ba fille mabe te baso sala te ba ka fille légère te basi musufi ba osa théâtre o ba ko se respecter baza penza ana fait théâtre mais aibi ko se respecter ana mbala moko ana mbala atila motema oya atayela ka asuka wana donc mobali wana bazali na bango pe na théâtre mais la majorité aussi to mona pe to yoka oyo bango baba simoko azana mobile na gauche, ambel na droite, ambel na nord, na sud, na est, na ouest. C'est vrai que Naomi Ngolela a bombé là qui papa au libalati. Papa n'a sepé que Naomi Ngolela a loki ba cordonné na ye a kuta na décoration Naomi. Mais quand là aussi Naomi de bolingo nenge bandila et bana légèreté ma casse. Et bana légèreté ma casse bande konanga. Parce que Naomi Ngolela ndenga zawana. Mobali a bengi yo ndekona ngai ba fiat mo saka pe mon pe pour na moi charisme ko a fiat théâtre mobali a bengi yo kana mo a bengi yo to boite est-ce que do fona pembeni na place terrasse ngo mobali azala ki to ndenge nini muta bengi yo ta fierté atatu ça était ba fier et l'autre côté mbala moko yo no kimi pe mbangu oyo kutana mobali et l'équipe ta le même jour wana pe ka le même jour bande konanga ok là na mobali bino pe lisusu bozana moi charisme président yo mbala obazo rappeler na valeur te mobali pe linga muto se moi fier muto pe asali moi fier et ça la bien mais bino légèreté libala o ebana avec légèreté makas to benga ngoni coup de foudre toni hein pour bien bolinga bon coup de foudre na moni na CPD mieux bolinga on de coup de foudre nous avons coup de foudre et elle ba légèreté kota libalo ndenge bandaki ya ki légèreté papa ta mususu akende na idée pena Naomi Ngolela te pour akende ki akuta na mwasne mususu oh yeah azaki nae mais Naomi Ngolela asakapare na papo ya kangami nae moto yebite moto monate o monieka mbala moko tu t'attaches à lui boketi ba Brazzaville ensemble maman yo bota fille to bobanga makambo te beaucoup misara nzambe beaucoup tamba kaba te bobanga makambo te moto yebite poka uti poto yango pese confiance nyonso Naomi Ngolela pesa ki papa weyo moto yebite monate le côté karapo a mami kelo je t'aime yo pono sopani bo voyager na ye bo kit puis Brazzaville bon so azaki ni moto misala mabe kana na mai wena bo côté na mai bo pe aboaki OK so kazaki moto be siko kena na abomi na pe yo bubanga bulongola ko banga yona suko ono ani ubulongola ko banga ndengwana yawe mine aussi ezokomela bino faute na bino bandeko papa a trouvé que pas Naomi la légèreté la facilité papa aussi
oya monike moi so kaka mbongo nyonso tout ça va pourtant azonga lobi kabandi ko tindi bambongo alongoli endaka bandi ko fanda azuli endako mususu bande ko na biso bamona ka so monika kaka mbongo yo no kei ate mointe umbali wana kabaka atinyenga tu mbongo nazo andako bona boy bande ko nanga mais pona mbongo ba ko somba yoti pona mbongo mutu asombi molimo na okaka pona mbongo wana ngai sombo zo sala ke batu babanga asuma kambo te na mokili bande ko théâtre bo banga ape makambo boza basi kitoko bibali kitoko mais mo banga ape makambo et le constat de la vie de la bénédiction te yango mona ka kina suka nango bolela toujours biso ba que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin mais oya bino ba soi-disant bénédiction na bino ba soi-disant ba bolingo bozaka mingi esu que no ba chagrin parce que et ça nango mingi nzambe te mutapesi bozoro même pas temps ko beta volonté nzambe ko luka nzambe même noko na bino toujours to sambelaka ta famille chrétienne to sambelaka mais otala boy bozoro même pas temps ko luka nzambe tango makambo yela rabino tango ba chouette mais la rabino bo luka nzambe o ba volonté nzambe ce que nani pona vie na bino mona ngoti papa a trouvé la légèreté normi a été que kozana poto to ko fa na poto bité que mobali a bien éduqué kozana poto to ko fa na poto ne mobali ke aza mobali malamu non. Il y a aussi des hommes impolis aussi dans ta poto awa. Des hommes mal élevés, mal éduqués. Tous ça on a poto awa. Naomi pona ya mona ki mbongo à s'accrocher na mbongo à moni que ça va. Mais mobali de son côté, a mobali moko pe mobali mabe. Dans sens ni mobali moko a ebi ko respecter moi c'était. A ebi ko finga moi c'est ko finga maman. Vous ko soit en couple pour c'est moi déplacement ma parole ma langage est mon yaka mobali o faille ko respecter ma parole na yo ce qu'on a na moto aibi même pas ko respecter tes parents ndeko nanga kima mobali wana tie musika na yo azala musika na yo soki azo respecter ma parole ba boti yoti et bongo nde yo azana ta ko respecter yo anata ana tende ko to kosa mate mobala bongo ana tant ko respecter oté parce que ba o ba boti ko ta kiper ba boté azui bongo na valeur té et bongo de yo ko zona valeur jamais yo pas ko zona valeur té akomo mno ka tinate akomo na même sac yango aussi ba parents ba ndeko na biso o to tika na mboka Congo yo ko parents soko mona ekola kiso mobali ata mbala nga lingi to mbala ngo abali to sala ke fort to tika na pesa aussi ba ekibo parents na sens ni bulo musto tika ko senga muto oke no senga na tam soko ya abun pa atineli apesi yo mais tam so sa kiti sur valeur payer libota na ba senga pa papa libota na bazabo na boy to lui paye sa valeur aussi ma bota to lui paye sa valeur ba parents to lui paye sa valeur biloko musu toi c'est en gros cette facilité té pourquoi mona la question mobali pourquoi mona ilio mutu yo komi mutu aza mwana nga atana senge sa nini yo monika senge sa nini mais obi mutu wana neti Naomi imuka bongo nako lingana na libala ka 6 mois nako lingana libala tiba sala ka 6 mois abali mobali alingiye tiba kina libala mais ayeba kité qui était ce monsieur ayaba qui était les to boy Naomi ninga fini mobali oke mobali atanga te mobali azabona boye ana niveau te oui le logo fini yake ana niveau te ana niveau te atanga te mais mutona asakani le petit tout ba quelque sorte parce que ozaki na valeur te muto atioka litoyi bamo yo okela na ye oui azama ile te atina te mais yo obimbe kizengi miki zengi parce que moto yo yebité o ki tsele pantalon moto yebité ko la de le même jour OK beaucoup tenaye yo mto yebito premier ki zengi na le solo ngaki na boso yo première zoba na le kamana na le boso yo oui le yo ko de ko mba za zoba amba mais yo aussi on appelle bon ça zoba parce que ko maîtriser ba sentiment na yote otela ika mbongo liboso o mona kite ke aussi ke funa na voir nani bela ki e muto aye veranga azanani ezandenge nini masolo ekendeni otala ki yango te yo mona ika mbongo sko mbongo mona ki yango nati mbongo luka ki mbongo yo sepela ki mbongo yango yo mobala ko kite aye ko exposer yo abimisi ke oza ki ndoki o lekala délivrance abimisi ke ozaka sorcière
tati prise à sucre comme ya moi sorcellerie a mis sur la vidéo qui sorcière tala niveau mon bali olingaki bande ko bosala keba bande ko j'espère que les solo oyo les kambo écouter na nya écouter nango eteye na relation o azu sikoyo en so mayele so yepé ka relation azu po yemo le bien que na mo bali ba boani na 2022 ma rappelé si na 2022 mais Naomi ali mo bali mususu pe Naomi akiti ozazemi aboti en 2023 oyo donc la boy relation pas avec na sima papa o ezali peka rapide et que peka rapide c'est comme si bal o ya vivre na papa o était bien mais a o li so la relation musu peke ko bota et pe sa mayele o muna mutu musuzu ozana Kinshasa mutu oti poto zo lingo tali na incompatibilité totale que mutu na auto réflexion zéro malgré que poto na e mutu ta musu peut avoir auto poto français ou zéro français bika mayele te bande konaka mais otala mutu ka auto poto ata français malonga na munokaza na ngote mais auto poto éducation malamu za na ngote mais ka yoka pona ki poto kanami na e ozo mona pele ki danger yango yo mais olingi ka mutu po a opesa mbongo po azule ndako azule ndako atodisi bilo na ndako kitoko atinda ko mbongo chaque mois yo obikabi mobimba pour le monter modèle wana pourquoi auti poto yango bo okuta na mbalo loka ba tata oyo ah oui ndeko na biso na mito ba ke oui to ko ganga ke papa waza mabe oui papa waza mabe makasi amabe makasi na oya sali azama be mais aussi ndeko na biso pe aussi azama be to ça moi c'est abe la sens ni ke ami pesa ki ne loko oyo oyebi mutu makolo te atala ka matériel tata oyo amona ka ki bolenge ki bo poto na ye c'est vrai ka bi ke aboyo ya poto mbala ngale ya poto ya boyo ne poto alinga na poto et tout ça olinga ki parce que olinga ni mobali tika poto vola into ça otika wana ezama kama lokutana olinga ki poto te siko ba na poto atika poto siko po avoir na Kinshasa ndeko bozo mayele j'espère que o bozo mona oyo na si été opta mona Naomi que o siko libala o koti o fanda fanda bokola mona bien o wumela et peso mayele bande ko zaki bongo ya bino mère de jumeaux ceux qui sont passés to ko ya les susu bye bye.